parler de ceux qui sont vivants. Sont pires que Marie. Ah bon? Vous ne dites pas ça. L'impudicité est corrompue complètement. Musique, gospel. Ils ont lié à ma frère, ma soeur. Ces pasteurs là, bota na pembeni. Ça, bon, on a des bombes à bombi. Ba pasteur, o bazana basi na bango na banda. Babota na baser pembeni. Bazalitala mipiko. Parce que natika au monde la sœur Marie Missa na zemité. Mais c'est vrai que Kindumba bien aimé dans le Seigneur, les autres ça m'a peine accord du Christ. Na ba musicien, na ba pasteur. Je connais des musiciens, des artistes musiciens chrétiens bien aimés dans le Seigneur. A bengami musicien chrétien, azoye melanzami mais babo abota na un pasteur. Na yebi ba musicien musu chrétien bien aimé dans le Seigneur, ayemba azana succès, abala mwasi na abota ate aza stérile, akena na libanda ko bota na mwasi ya libanda. Putain, zali ebele, koleka kutu ezoleka. Et pas ba pagane. Et il y a un milieu ya ba chante, na ba pasteur. Impudicité moko jamais et ça le makaipa ba pagane, jamais. Yo c'est ça le manakondenga kobatama. Ando ya lisolo oya de nileske o Marie Missa mabota mona en cachette bonabo na pasteur mona limité ke mokile yebité. Ando na yango eza na ba musicien o ke nazo affirmer nazo confirmer liboso ya caméra eza na ba musicienne chrétienne o ba bota pe na ba pasteur mais ba yemela nzambe toyebi. Eza na ba musicien chrétienne o ke mobali na ya bota raté ake o bota mona libanda toyebi. Je vois que les filles partout. Yé frère, yé chante en Christ. Akola la ba fille, alali ba fille, alali ba fille, alali. Yo chante en Christ. Tu ne fais que kakakola la ba jeune fille. Toute ta vie, carrière na yo mobile. Tu es toujours derrière les filles. Tu ne fais pas de frères. Un producteur, a tout belaka devant. A tout belaka devant. Alors oui, nazala kiko fina ba sœur. Tout belaka devant. Azo bimana ba sœur. OK. Ozomona. Ba musicien ya ba musicien chrétien no azaki ko produit. Alabi nazalaka ko bimana bango mais na kiko abandonner on azako sali susute. Na mona kike nazako salango mabe. Je connais une sœur pour na tiki album nanga photo na ndako nanga na la kisayo. Tu connais la sœur ango? Na ngi ko tanga kombo na ete. Producteur moko azo déranger kaka bimana azo déranger aye ko yebisa papa nazo comprendre te. Yesser ango azaki na fiancé na. Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezo futa simana anto ya koloba ke nzamba boto kwaye. Lisusu wapi bien-aimé dans le Seigneur. Un grand merci na bande réunion suba soutenir musala na biso ba oba et d'arabiso. Là je vois notre papa, le pasteur Fez Amisi à la bouche autorisé de l'Éternel depuis Zurich, il y a Philo Mukwaya Motema, il y a Bivens de Homo depuis Londres, puis na maman Gisèle, Lukelo Motema, papa Emmanuel na Boston, maman Mami, puis na papa Blaise Munganzama Lola, à mon abino na Suisse. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana Anto Yakulobake Nzama Boto Kwaye. Lisusu bien aimé toujours na cadre ya ko informer bino lelo to solani to zanani na émission na bino rien que la vérité boza toujours connecté boza écouter en tout cas bien aimé minga rosolo eza lelo bo uta ko mona ba élément ba émission Deniles Asali concernant notre sœur Marie Missam Oyakufa atika biso au peke tozalaki vraiment proche et naye je me rappelle encore très bien la dernier concert na Betara na Fikine Tozalaki Jijika, na Fikine bien-aimé dans le Seigneur, Marie Akename. Denis le loi abimi alobi ke asolana Marie Missam et dans la pasteur moko na limité OK babotana Marie Missam ou bien-aimé dans le Seigneur, ya Marie andero ya Ruth mwana na Missam abota mwana bobali mo en cachette na pasteur bazo mwana bakina rotika na famille pasteur na Belgique bien-aimé mwana mobali Marie Missam abota en cachette. Ou peut comment na toyami Immortel Kaniki, musicien ya Marie Missam, en lobby que oh Denis laisse nyons toi lobby ezali lukuta ezali mensonge eza ba base na ye et Immortel Kaniki musika a lobby que ce Denis laisse a kobika bo ba reporter plainte à Roson en prison. Na eko ya malisusu
moko ya ba ancienne ex-danseuse ya Marie Missam, il est pas venu à confirmer que bien aimé dans le Seigneur que Marie Missam a bota ya solo. Abota na pasteur ye akekutu musika lobi ke denile sazo ke musika na bafwa te église a pasteur en eza na limité ko banana ponga bi ti na kohydro pasteur wana aza na katikati wana kolongwa kohydro soko komi ko poussa na boye bakota basengo ti na niko pasteur wana aza na kati o babota na Marie Missam aya kolinga sœur Marie Missam na ndako libala o ke mobana ya tikaki ye na Jamaïque pe acha Marie Missam zemi bien aimé dans le Seigneur et l'autre c'est là que Marie a un divorce na mobile na papa ya Ruth yango wana o yakena Luanda bien aimé boye que tout et j'ai reçu des appels au ke bandeko ba bengi ba musicien ba pasteur ba misu ba beni bazo condamné ba misu ba bengi bazo silikela o yo za frère ndenge nini ba makam etaliote bona bo ba polémique apam bozo mona Denis de sazo ba makamona te kaka kenga ba misusu ba lobby good ke ba porter nga plainte non et dans ba blo musu Denis de sa lobby net o ya Marie Missam na limité que ça so parce que toyeba na Marie Missam na tika ko mona pendant que na bana ko kene na ndako Marie Missam na tika ko mona Marie sœur Marie Missam na zemi musu c'était bien aimé dans le Seigneur. Oh Denis les azolo ba ke Marie Missam abota moi musu ya mobile en cachette na nimi ngote mais ezana ba makambo musu bien aimé dans le Seigneur oh ya Denis les na nimi ngote ke non abota na pasteur moi en cachette na nimi ngote parce que natika au monde sœur Marie Missam na zemité mais c'est vrai que Kindumba bien aimé dans le Seigneur ezo sala mape na corps de Christ na ba musicien na ba pasteur. Je connais des musiciens, des artistes musiciens chrétiens bien aimés dans le Seigneur. Abengami musiciens chrétiens, azoye melanzami mais babo abota na na pasteur. Na yebi ba musicien musu chrétien bien aimé dans le Seigneur, ayemba azana succès, abala mwasi na abota ata aza stérile, akena na libanda ko bota na mwasi ya libanda. Plus pas ya ba musiciens chrétiens na biso na ba pasteur, bazali authentique bien aimé dans le Seigneur, bazana deux vies. Moko bazo la kisabiso na public na moko o ke bazana vie mo en cachette o ke basala makam o ke mokideye baraté. C'est vrai que nous mais na kata na musique chrétienne, c'est vrai que nous mais na kata ba pasteur ya Congo bien aimé dans le Seigneur. Mais ba musicien chrétien nyons tout baza bandumba te. Ba pasteur nyons tout baza bandumba te bien aimé. Mais moi je connais ba musicien chrétien, il y a d'autres ba musiciens chrétiens ba o ya basi. Ok, azala marié Nicolas Kinduma élévation baboyana mobile nae le baza divorcé mokibaye bakangote mobile atika roto musicien peu ceux qui prêtre mo bazwela yenda quoi comment na ko mener vie normale mais mokibaye bakangote musicien a continuer toujours na koyemela nzambe. Kinduma est na musique religieuse bien aimée, Kinduma est na kata ba pasteur, il y a ba musicien en dehors ya lisolo o ya Denis leske o Marie Missam abota mona en cachette bona bo na pasteur mona limité ke mokile yebité en dehors na yango eza na ba musicien o ke nazo affirmer nazo confirmer liboso ya caméra eza na ba musicienne chrétienne o babota pe na ba pasteur mais ba yemela nzambe toyebi eza na ba musicien chrétienne o ke mobali na ya bota raté ake o bota mona libanda toyebi moba na ya bota raté ake o bota mwana libanda toyebi bango eza na ba musicien o ki abala na mwasi na ya bota raté mais azui deuxième bureau azo bota na bana libanda toyebi bien aimé dans le Seigneur. Na musique chrétienne bandumba bazali wana torobo yango to totelemela ngote na ba pasteur kindumba eza ya mabe makasi ya koleka to bossa na honte bien aimé dans le Seigneur. Bon mote ke ba musicien nyonso tout baza saint to ba pasteur nyonso tout baza saint bino boyoka na mboko te ke ba musicien mususu asambela ayembela nzambe kibonzambe makasi akufi na sida siko sida ozwele yango wapi bino boyoka na mboko te ke musicien mo bakangai na terrain ya lemba na terrain nene GD na lemba musicien wana succès pe ayebani bakangie na jeune fille mo na kati ya voiture bazo sala bolingo na bango na kati na ba 22h 21h et pas policier boye bien ngote ba musicien ba sambela azol oh Jésus azol le liboso caméra na ba clip on dirait que nzambe nda avandaka ipa na ndako na balala na nzambe ki sainteté be ki bonzambe belé
asenta protocole na ye bazwa mwana batina na poto na États-Unis na Amérique akenda kovanda mwasi na ye nyonso wana akutana na mwasi malamu mwasi na ye amela ngo abomba musicien yango bien aimé mais soko omoni ekibonzambe ebele Jésus bona on dirait qu'avant na nzambe ne na ndako na ye mais kinduma kobima na basecrétaire na ye kobima na basere ya église na ye papa makam mingi ebele eza ya koloba te botika kobenga nga kofinga nga yo musicien oyo yango ya alvino mimonana na mimonana je fais que mon travail je suis au milieu du village boki on s'attaquer na Denis les oyo abandaki lisolo ya Marie misamo ezanga ete lisolo okutike nga nazomona ke dans na mensonge eza lukuta lisolo ya Marie misamo ton numéro eza lukuta mais il y a des musiciens chrétiens oyo basa kindumba bien aimé na musique gospel bien aimé ba pasteur o ba boto la basi ya bandimi na bango bazali. Moi je connais na kuta na di solo mo bien aimé dans le Seigneur. Nan mo loba en pleine émission écoute émission on to qui ça on te bakata. Et ça na couple mo on a limité ba yeba na pe succès makas. Ba vérité bima sur bango. Hein? Ba na une grande église na limité ba yeba na pe mokil mobi couple pastoral bien aimé. Bana batu bana ko tuna maman na bango tant azalaka vivante la ki sabiso papa parce que papa aza papa na biso te maman na bango abota bana musu na ba mibali musu sa libanda eza na ba maman wana combien de fois couple wana ba empoisonna ba boma ba pasteur ebele ba longa na ba église na bango de peur que ba ke no panzela bango ça ba secrétaire ba be sa réputation na bango te combien de personnes combien de ba pasteur ba longa na église en couple wana et ça que eboma bango lelo pe ba za sous na bon moité papa nous connaissons des vérités ba secret ebele ya ba musicien pe ya ba pasteur plus pas ya ba pasteur au basé élevé na Congo batamula na robanga nzambe te molimo akinduma cupidité orgueil et la tabango moko pasteur ya limité aye bana pe makati na Dubaï kuna bakanga ye na jeune fille moko bakena Dubaï ko sa bolingo na na hôtel na mwana mwasi mo ya muke combien de ba pasteur o baza divorcer na mboko yo ah otika obenga biso bozo menancer biso bobo mamoli bobo manzoto me bobo mamoli moté quand même hein na ko umisa maloba te na invité na Jijika Kabeya shalom Jijika bonjour shalom alobika na musika kanda mpe e mataki mwa makasi na ba makambo tozo yoka yoka boni santé muke lilo bana bandeko ba mona okala bon nazali toujours nazali toujours na ngolu na ngolu toza na balabala il faut que les gens comprennent moi makele les ali awa donc nazali merci pour na bo bakanisa kangai ngai pe nakanisaka bango ndenge moko nzamba aza kosala moke na ndenge makambo eza koleka ezala na mboka ezala na etali surtout na kati ya lingomba na kati ya bakretien ezolakisa ke makambo ekomi moke kopusana ebeni parce que le jugement de Dieu ndenge na mesana koloba ekozala sévère mutu na mutu akozala responsable na oyo asalaki pe yango nde ekofutamela ye mutu na mutu donc tozala kenge na oyo zali kosala po lifuti na yo pe libungi na yo ezali na kati wana. Ok, Jijika Kabeya tomonaki osalaki déjà réaction na nini ya Marie Misam après loko ya Marie Misam nde Denis de Sazo baloba est-ce que c'est vrai que na musique chrétienne kindumba ezali na kati ya ba musicien pe ba pasteur? Bon, d'abord na kolinga ko réagir na likambo ya oyo za kolobela ngai yawa donc souvent nga nalingaka kotanga ba kombo te nazongeli oyo nalobaki mokolo obengaki nga na téléphone je salue maman Annie azali na Bruxelles abengaki ngai nalandi yo intervention na yo ndenge oza koloba nasepelaki nango parce que nayokaki pe malamu te ngai nalobaki po na nini kolobela o etali Marie Misam oyo akufa déjà bambula eleki ebele pourquoi kolobela ngo il faut toyeba korespecte moto oyo asi akufi Marie asi akei on n'a plus le temps il n'est plus nécessaire ya koloba oyo asalaki ntango azaki na bomo ce n'est plus nécessaire ezala malamu ezala mabe
ce n'est plus nécessaire. Qu'est-ce que l'on gagne na kolobaka ce que Marie a fait tango azalaki na bomoi? Qu'est-ce que l'on gagne? Mais il y a lobby prophète Denis Lessa lobby que ezali secret mon Marie a pesa qui est que ceux qui a kufi liboso Denis Lessa bimsa mwana ngo mokile baye Alvin ngai na mesana mingi koloba. Vous êtes serviteur de Dieu, apprenez à écrire. Je suis étonné, Yakoyoka beaucoup seulement parle, mais ne présente jamais les écrits. Il faut écrire. Il faut écrire. Au Testament, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas garder les paroles de quelqu'un. Nous aussi à Koufi après des années Bozo Bimisango. Où est-ce que c'est écrit? Présentez-nous ce qui est écrit. Ah, Tokondima, les paroles s'envolent, mais les écrits restent, dit-on. Nous n'avons pas besoin de paroles, des gens qui parlent, qui racontent. Nous avons besoin d'angote. Nous avons besoin d'un oye komami, okomi yango olobi, mokolo songolo, et komamaki na komaki boye. To mutumoko akomaki boye. Et loko moko esalemaki boye, esalemaki to mutumoko asalaki boye, asalaki boye. Olakisi yango po bato bandima. Pas les paroles. Personne ne peut croire dans la parole. C'est ça les grands défauts chez les Congolais. Ils croient à toutes les paroles. Ils mettent leur foi dans Makambouango. Non, ce n'est pas ça. Totika Makamboua Marie Asia Koufi Naye, Akei Naye. Laissez-la tranquille. Please, laissez-la tranquille. Ce n'est plus important. Taisez-vous s'il vous plaît, laissez-la tranquille. Parlez de ceux qui sont vivants. Sont pires que Marie. Ah bon? Vous ne dites pas ça. Ici à Koufine, encore Azana Nyonga Mutu. Non, toi, quand même, tu as la sensé. Tu utilises moi maël et moi boigna na badir na biso. Biloko ya koyoka, présentez-nous par écrit. Pas de verbiage, pas de bavardage. Te Mutuasi à Koufi. Nous voulons parler de ce qui est écrit et ce qui est et pour des personnes qui sont encore vivantes. On sait que tout ce que tu as raconté ici. Pourquoi est-ce qu'on en parle d'abord? Non, il faut poser des questions. Parce que Ngana poser ma question. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que ça se passe dans l'église. Parce que ça concerne les chrétiens. Ceux qui prétendent lire la parole, méditer la parole. Ils ont cru à un Seigneur, à un Sauveur. Ils disent qu'ils vivent conformément à la Sainte Bible. C'est devenu des enfants de Dieu. Ils sont déjà nés de nouveau. Donc, ce qui se passe dans Katina Bango, nous qui sommes aussi des chrétiens, comme eux, nous sommes obligés, il y a commis Mituna Mituna. Kindumba yoza kolubana lingala mais na Bible, balobeli impudicité. Apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5, alobi yango très bien. Lui, l'apôtre Paul, parle aux Corinthiens. Alobeli bango, naza kutanga. Bible moko eza na kati ya mutuka na yo wana ndeko eza na Bible moko na ebite so na kutanga awa na téléphone ngai komi na mindondo mingi. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit, yé moko na 1 Corinthiens 5. Arvin, yo soko ozio kolobelanga. Téléphone est dans un problème. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Mais c'est très grave. Ici l'apôtre Paul Azolobana ba Corinthien alobi na kati na bino puté ezali ebele koleka kutu ezoleka epai ba pagano. Et il relève un cas moko ezawana. C'est au point que l'un de vous
à la femme de son père. De Moko Nabino, il a poussé son impudicité plus loin. Il est allé sortir avec l'une des femmes de son père. Azulu Belabango, Azulu Belabango, Azulu Belabango. Nous aussi, à notre temps, nous sommes obligés à Kolobapé Ango. Et ce que tu dis est vrai. Il y a un milieu, il y a des chante, il y a des pasteurs. Impudicité, moko, jamais, et ça les makaïpa, bapagan, jamais. Nous, c'est ça les manakondenga kobatama. Kakandenga porte-parole. Ici, c'est la porte-parole à lobby, na ba Corinthien. Biso, awa toza koloba, na tango na biso. Alvin, soki na biso, baka oto monaki. Ezali pas siming. Il y a des passages de l'écriture, les allées belés, même dans Ephésiens 5. Tu peux, dans Colossiens. Et ça même dans Apocalypse 22. On insiste sur l'impudicité. Et ça dans Corinthiens 6. Apôtre Paul a bêtise, c'était pour la soana. Natanga Ango Pelisusu, avant de expliquer yo. Baka mususu o ezali wana na sekuna a relevé yango très bien kaka na oyo etali ekobo ezali kosalema 6 na kena 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques à Bakisiang, ni les impudiques, ni les adultères, les idolâtres, et puis à Bakissi, n'hériteront point le royaume des cieux. Pour appeler le komoko na 6 aux très capital. Alobi, nyonso oyo yo koko kosala, nyonso muto oyo asalaka, ezali hors nzoto naye. Mais celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, il y a comme ça des frères et des pasteurs qui se livrent na bilokouan, qui se livrent bami pesa nango. Pourquoi bami pesa nango? Toye bakate. Mais ceux qui ont tali de plus près, ndenge ba comportement na bango na début ezalaki. Na ndenge tozali komona lelo, alors ezali ko kamwisa biso. Nazako pesa un ami mbote azako leka que je connais à Salapé mingi pa ya général Sony Kafuta na régie azali koleka na pese mbote bisika azali. Donc à notre époque ici, il y a aussi des cas. Ndeko nanga Alvin. Je me rappelle une fois nazalaki na télévision avec un frère chantre à Ebani, les frères azalaki a Outaki voyage. Alors l'émission était à téléphone ouvert. Et maman moko une jeune dame à Bengi et a commis au poids ta frère wana. Il dit papa et frère wana boyambi wana za aventurier. Frère wana boza aventurier. Non dit oh et le frère qui a reconnu la voix, il y a moi si wana a commis ko finanga na makolo. Kata zobisanga kata pardon kata. Non dit oh na kata nini ngana za ko yokate eloko ezolo. Mais quand na boki misu na régie, na moni batu nyonso baza ko s'étonner. Na lobi c'est qu'il se passe quelque chose de terrible. Na penché matoi nanga très bien. Alobi frère wana ayaki kolinga ndeko na biso moko ya mwasi ayaki ko se présenter et puis akima asakani na ye et puis akima. Vous voyez, Nayebisi les frères. Qu'est-ce qui se passe encore, frère? Ote, papa, biloko wana na sepelite, nengeni basako bengo ne balo ba makambo na nganabi. Et c'est nga nayebaki ke bakobenga balo ba makambo na yo. Osa comment? Toi-même, tu t'es mal comporté. Bisiko kendak. Maintenant, ça te suit, même tu na télévision. Et ça, c'est la malamouté. Et un autre cas, je connais un frère, chantrepé à Yebana, marié avec des enfants. Akenaka kolinga mwasi moko une sœur moko ake kolinga. Alors il m'a tenu informé na yebise na bindeko tika jeune fille wana sœur wana na lingi ko kalisusu yo na ete tika ye asala vie na ye yo pesa la vie na yo zana mwasi yo zana bana
Ne t'occupe plus de cette sœur-là. Frère, avandi asana de koyokelanga. Nabi se yokelanga nga naza kolobela yo. Kolanda lisusu sœur wana te. Tika sœur wana yo zana mwasi na yo na bana kolanda sous sœur wana te. Navandi quelque temps après, le frère a pris le courage ya kokende pa ya sœur wana. Kotala ye. Kokenda kenda ki akutaki grand frère ya sœur wana. Grand frère ya sœur wana cérémonie frère na nenga kosakana te. A ridiculiser musicien chrétien wana ayebise na kobisa pasteur na biso vraiment makambo za kosala yo mutoza marié un musicien chrétien bino kaka impudicité kindumba bobali boso bima na baset a lobby et belé contre les frères. Je suis allé voir les frères étaient tout tristes vraiment, ne savaient pas quoi dire. Na yebisi frère na yebisa kiyo kolanda fi wana lisusu te. Au monde nenga ba ridiculiser yo. Au monde nenga ba ridiculiser. Est-ce que tu peux avoir le courage? Yo za ko kenolinga ser wana. Ko ebisa moi sino anda. Le frère n'a pas su répondre. Ozana moi sino na ban. Tu veux prendre notre sœur pembeni. Est-ce que ebisi moi sino yo? Tu ozo kendaka kolanda ka ser wana. Est-ce que ebisa ki ser? Moi sino na ban. Ebisi moi sino kitala ser moko azakuna pe asepelisina na olanda yo lobinini. Hein? Nazwa pe serwan. Yo frère, est-ce que ça là qui le frère n'a pas su dire un mot. Il était ridicule. Les alliés belé. Un autre frère, moi si aye na moana, ba eko tike la ye. Un frère chante s'il vous plaît. Un frère chante. Et on nous appelle, quelqu'un m'appelle me dit mais papa mais nazo comprendre de temps émission no sala ka vraiment. Ba frère ngo yambaka bango, est-ce que ba vraiment ba frère? Mais ce sont des frères. Pourquoi tu me poses telle question? Non. Mais regarde Oyo. Il me cite un nom. Oh, c'est vrai ça, mais oui. Moutongo utiawa, aye mbala monko, moi siango aye, na mwana. Alors l'enfant c'est l'enfant du frère. Il y a chantre wana. Non, comment ça? Et banda ki ndengeni. Ote. Nalobi non, ça linga pas si vraiment. Na koka kutu koloba lisusu te. Na tiki ya loba na ekat. Atiki ya loba na. Nalobi mais qu'est-ce qui se passe avec nos frères? Qu'est-ce qui se passe frère? Et qu'est-ce qui se passe? Nous en avons aussi nous en abana. On dit qu'on soit mis balé. Est-ce qu'il faut le faire de cette façon? Et notre Aoutimbo Kamoko Pembeni yao. Il vient ici. Alingia Sala, sortie officielle album naï. Atie ba banderole un peu partout. Et qu'est-ce qu'il fait? Azalaka na mwasi moko azwaka. Mwasi yangole kabala balaka ete asundolié. Il prend rendez-vous. Le frère a eu l'audace. Un chanteur, atie ba fiche ne partout na ba banderole. Il a eu l'audace ya kobenga petite sœur. Il y a mwasi na hôtel place azalaki ko vendre. Il appelle la petite sœur ya mwasi. Soki a sala nini, soki est l'autre côté. Et là, on est kaki na chambre, on a quelque chose un peu de flou. Moi, moi, si abimi kakabo, ko bimazo ganga, nzokande, fiancé na ye, moi si na ye, oya zouaka liboso, disons fiancé pour balaki était. Fiancé oya zouaka wana sakani na fini wana, azalaki na sena ba camarade na ye. Yef ndekone azo bimazo ganga, et lui le frère est sorti. Pour ma colane, malamoko makele le bimikuna. On a ioué les frères. Ndumba impudique, frère Oyo Soni. Ozinga lingo s'appelle Kinanga. Ndumba frère. Les frères étaient humiliés. Ba kati ba fiche ne ba banderole na. Il est allé kosouk en édition. Oyo balanga qui va produire, il est venu en pleurant. Satanaza ma Tolobi frère. Comment as-tu eu le courage? Il y a qu'on soit petite sœur, il y a moi si au sakani le tiki, tu l'invites dans la chambre d'hôtel. Comment tu as eu ce courage là? Il y a pour nous la promotion album, ou ça la sortie officielle. Tu commences à suivre les filles derrière. Voilà comment les frères, à comment qui ridicule. Il n'a pas su qu'on ça la pointe de presse il est rentré. Azongine humilié. Ezali les gens bakawana. Moko autaki poto est venu crier pour la chanter moko boye bana. Ba chante non sans zoro wana sont connus na République démocratique du Congo, na Kinshasa. Pour un frère.
nzokande le chantre yango mwasi yango azaki comme un acteur moko asila azaki mwasi acteur moko ya cinéma moi-même je l'ai rencontré asimbinga na maboko mona kanda alingi aloba devant un producteur yango azaka na Allemagne devant un producteur kalbi jusqu'à na koloba calme nabi calme-toi frère calme-toi likamoni ce frère là na mitunaka finalement frère bido boza koyembela nkolo mais vous vous comportez na ndenge moko ya mabe yango na biso Alvin eloko nini estindi bango basala ndenge wana le succès et l'argent. Les frères quand ils n'avaient rien bazalaki calme bazalaki tranquille bazalaki poli bazalaki gentil, c'était des frères en Christ na ba Bible na mapeka. Dès que kaka ba producteur ba monani ba ke voyage ba komi na bambongo ba teki ba cassette ba sombi mituka na bandako satana aki akoti na kati na bango ba relation nyonso bazaki na mibali bazesu na bango te. Il ne voit que les filles. Ba relation nyonso comme avec les filles. Abimano mabe, abimano mabe, abimano mabe, abimano mabe. Moi-même j'ai déjà vu moko na butu. Masa nanga na pese mbote, aza na Afrique du Sud. Ayebi lisolo wana. Na butu. Nga nazaki na raga na 6 musala nga na iner. Nazaki na habitude ya kovanda pa masa nanga azaki changeur de monnaie. Azako vanda wana. Na moni moko na bango aye kotika. Basi. Moko na bango aye kotika ko déposer. Na butu na mutuka naye. Nga na lataki batene na ngezalo kwa militaire na mazo. Nazoli ya frère wana sala kinga omelette. Na kati omelette nazola mutuka ngo etelemi liboso nanga. Na belé la frère. Les frères m'a regardé. Ayeba kite seki nani mutunini azaki kolobelai pona beta ki mazoponanga. Il m'a reconnu que par la voix. Nebise mbote frère qui mezanayo et lui et les filles qui étaient à bord de son véhicule et celles qui descendaient batikali fixe ba otalanga kabo ba reconnaître que ezala kinga. Il 0h30 1h. Chantre s'il vous plaît, chantre s'il vous plaît. Yango na apôtre Paul a lobby clairement dans verset 1 clairement impudicité ezali oyo même chez les chrétiens chez les païens etikali ko sale mandengwana. Pourquoi? Succès nambongo. Ils ont l'argent. Quand ils ont l'argent, ils font tout ce qu'ils veulent. Bah comme on a kabasi, c'est les jeunes filles ne bazomona facilement un chrétien. Les jeunes filles azomona les sous lilo kosambe les silier. Tout na bango so bazana ba Bible na bango nini. Yakana la kisolo koni ezole kana tempelo amemiye akotise na kati ya tempelo ake komona banganga nzambe bazosala sambla kosambela après kosambela na bango na sima kuna babaluki baza kosambela banzambe mususu. Ézéchiel alobi yango. Vous voyez ce qui se passe dans l'église. Yo somona mutuka telemi kaka pieux, apparence de la piété, rien ce qui en fait la force, mais na sima kuna makambaza kosala pasi pe mawa. Donc le rôle apôtre Paul a bêta qui s'étend dans les Corinthiens, bisope, tous obligé, tout le bango, sans citer les noms. Il y a un azako biso Alvin. Place ngana sepe la kate nenge denile sazoluba. C'est parce qu'il nomme les gens, azo cité ba kombo ya batute. Là il fait mal, il fait mal. Alo ba mabe, alo ba mabe. Apôtre Paul wana on atangi bat, atangi kombo mutute. Atangi kombo mutute. Malobi impudicité les anakati nabino koleka oyo salema ba pagane. Si bien que moko nabino azobimana moko na mwasi moko ya tata naye. Il n'a pas cité les noms. Mais Mabé, il faut le dénoncer. Mais citer les noms à Batma au Salam Mabé, il ne faut pas les faire. Et ça biblique. Voilà Alvin. Jusqu'à Libosa caméra Nabiso, c'est vrai que et pourquoi non première question, pourquoi les musiciens Nabiso chrétiens ont géré l'élévation na bango tout le monde suite il y a élévation na ba femme mariée kindumba koti ba divorcer na miba na bango élévation ba musicien ya miba ba komi na kinduma makasi au juste pourquoi ba koka ko gérer élévation na bango te kabeya.
Non, c'est parce qu'ils ne sont pas affermis profondément. Ils ne sont pas affermis. Il y a deux choses. Première chose, c'est peut-être un comportement quand on regarde, on recule un peu en arrière. Avant peut-être comme Mondimi, c'était un coureur de jupons. C'était un véritable coureur de jupons. Alors, il revient à Bongoli Moté Manaye. À un certain moment, Moli Mone Sanel Kokima. Moli Mone Sali Kokima, mais tant que Siko Azibo Zoui, Moli Mona est zongelier. Et rattraper les sous. N'engagez adage moko na français le baka, chasser le naturel et il revient au galop. Donc ça suffisamment affermité, suffisamment délivré, suffisamment fondé na liloba nzambe. Fondation le bananga sur le sable. Ozomon, yango s'écrouler kana mo mupepeka muke foi et quoi. Ozomon, il ne voit que les filles partout. Yé frère, yé chante en crise. Akola la ba fille, alali ba fille, alali ba fille, alali. Yo chante en crise. Tu ne fais que kaka kola la ba jeune fille. Toute ta vie, carrière na yo mobile. Tu es toujours derrière les filles. Tu ne fais pas de frères. Consoler na ba frère, bo vendre na bango, bo vendre, bo méditer, autour de la parole de Dieu. Apporte pour la paix si conseil na Colossiens. Ceux qui beaucoup tan bosani. Bo mba ba psaume. Ba cantique. C'est ça, bon, c'est exhorter. Exhortez-vous par des cantiques, des psaumes. Mais vous êtes des chants, mais beaucoup de à chaque fois. Non, il ne voit que les filles. Il ne voit que les filles. Et aujourd'hui, et comme il faut rattraper. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a monaka, et ça le fait que on a répété en l'issousawa, Kozuawana bazui. Ozomo, Kozuawana. Moins bongo yé, moins succès, malamoko. Et parfois, c'est une fille qui vient d'elle-même. D'elle-même, elle vient d'elle-même. Et pour Nabaka Moussoussou, piège. Batili bango piège. Ces artistes-là qui sont partis là-bas, qu'on a livré le conseil. Comment les pièges Batila bango? Et ils sont tombés pour la plupart des cas. Moko Ebisinga. Alors, papa. C'est comme moi j'ai fait ça. 3 heures du matin. On ne faisait que me raconter des choses. Oh papa, chantre nayono, obozuka nisake bonzambe zanaye, mais il a alingia bundawa, pona makambo offrande. Producteur a bengissé na poto, a tiele ba banderole, tout nyonso na ba fiche, na droit d'antenne na caché nayo. Kaka likambo kaka ya panier d'offrande wana. Comme il coupe sa frère, offrande de belé, montre, frère a observé et il voit les producteurs envoyer quelqu'un pour t'azoakitoukana. Le frère a fâché. Le frère s'est complètement fâché. Mais comment ça? Comment toi tu as le best de venir prendre ce panier là? Tu n'as pas le discussion bima, alobi na vandi kaka kimia kakabo. La Bible, le frère que je croyais pieux plus que les autres, c'est ça sa nature. C'est ça, il est resté tranquille. Je crie que ce frère était pieux. Mais le frère Mounoko Abimi, c'est la kinga. J'ai croisé seulement les bras en train de les regarder. Oh, mais ce frère, il est comment? Pour les matériels. Après, même les producteurs, un seul producteur à Toubelaka. Un producteur à Toubelaka devant. À Toubelaka devant. Alors, oui. Nazala qui ko fina ba sœur. Tout bien là devant. Aza bimana ba sœur. OK. Ozomona. Ba musicien ya. Ba musicien chrétien no azaki ko produit. Alabi nazala ka ko bimana bango. Mais na ki ko abandonner on azako sali susute. Na mona kike nazako salango mabe. Je connais une sœur pour na tiki album nanga photo nanda nanga na la kisayo. Tu connais la sœur ango? Na ngi ko tanga kombo na ete. Producteur moko azo déranger kaka bimana azo déranger aye ko yebisa papa nazo comprendre te yesera ngwazaki na fiancé na ebisie. Mais toi tu ne dis pas que tu as un fiancé. Pourquoi? Prends ton fiancé, Bokende n'est pas producteur. Les producteurs ne voulaient pas voir fiancé à Yasser Wan. Et la sœur Azaki ko benganga to kuta na partout. Azo trembler albi Jésus kana salanini na yebite vraiment modèle azo senga nzoto.
azo sengo nzoto un producteur ah nabi ma sœur ezo salanga passe eloko za kolobela bi papa na yebi te na sala nini nabi se zwa courage concéder à ta moukete sinon tu vas te ridiculiser concéder te biso mbato za compliqué to fina yo na ke koyemba ah yo comme ridicule tout ce qui se nous raconte ce sont des choses que moi-même j'ai entendu de mes propres oreilles babenginga misusu j'ai vu de mes propres oreilles misusu babenginga papa tala sœur moko ayaka na moi succès moko moi makasi papa na chaîne à télévision na ba journaliste moi étant là-bas un journaliste dit au producteur oh d'ailleurs sœur on a bien sœur nga kombaki na zemi pendant que l'album bimi zemi bimi oh zemi anani zemi ba discussion comme ko bimi et nous sommes allés répondre à une invitation à la télévision Mokobo avec des confrères Moko à Sanzali producteur na misu ote bazoro ba yondo chaki zemi et les bruits avaient couru partout que c'est ce producteur là nde muta chaki chanteur na zemi na yebisio to vandi les producteurs ne savaient même pas quoi dire avant dine kimia kaka zota là atali kaka tala bijijika regardez ce que vous faites nalobi mais ngana yebite na zumo na kaka mais j'avais appris aussi que c'est yo ba album no ezobima kala mingi te mais ndenge nino komi na boy vous voyez donc l'impudicité ezali corronger complètement musique gospel eza kolia ba frère na ba sœur kolia ba frère na ba sœur moko akoma kutu passer na sepela kite na nini na ye on voit une sœur azoleka une sœur aebana penza et lui me dit ye chantre alors bisinga talinga stopesa ni mote na sœur to sololi ake yokaye sœur vamba na tandare pamba sœur alongwa kuna na bete boy kande na beti obo na bete na bi papa mais pourquoi zor babilo kwa nengwa longwana tout ça la santo alors que nabi vous voyez ce que vous faites donc vous nous trompez en venant à l'émission nanga donc na sala erreur nenge na sala ciel plus na sala erreur donc je ne recevais que des impudiques Ozomo, na sala erreur. Et quoi pour un? Voilà les conséquences. Moi, été mal sous-souté, c'est nos propres péchés. Moi, été mal sous, c'est fini. Nana comme mis album et quoi ben alingibo babengi abengi. Et chaque fois tu es dans ma point de presse. Et ça la pour na sœur, et ça la pour na frère. Dès que kaka moi tamoko l'équipe mabe bandi koloba. Frère, yozo yambaye, frère, talaboye, tarabi, ah. Mais qu'est-ce que vous voulez que ngana sala na likamboana? Qu'est-ce que vous voulez? Continue kaka koyamba bango. Na kinduma na bango bazako sala wana. Na kinduma. Alvini nazangi maloba, nazangaki malama, ça m'a découragé complètement. Ça m'a découragé totalement, ça m'a découragé. Découragé pendant na lobby. Pourquoi na sala ki émission ya koyamba ba chantre chrétien? Pourquoi na sala ki yango? Nazalaki chaque fois déçu. Naba misusu nazaki kolobela bango. J'apprends boye sirio. J'apprends boye sirio. Et na orgueil azolo ba jika yebi le côté, jiko yebi le côté. Moi si aye siko ba ebisinga. Même mobali na ye asiminga bonakanda. Mais lui avait nié ça. Oh, il y a de l'autre côté. Tu te fâches pourquoi? C'est que c'est la vérité. David a eu moi si un soldat naïe, a eu Nathan qui est bisai. Malamoko, alabi mutamabe ango ezayo. David a malamoko a quoi sengi pardon. Abi na sumuki devant Zambé. Mais tous ces frères chantent ici et ces pasteurs qui veulent. Dans le délire, ça zoro ba malamu te bozela. Et loko délire c'est que là ces pasteurs là ba bota na pembeni. Ça bon wana de bomba bombi ba pasteur
o bazana basi na bango na bandako babota na basere pembeni bazali tala mipiko bose nanu de lesa lobite nana lobite ngai ndenga lo bakabona sepela kapenda te na sepela penda ngai ngalo ba mabe o ezo salama na église kaka ndenga apôtre Paul lobi mais a cité kombote a cité ba kombote parce que il ne saura pas défendre ça bibliquement mais aloba mabe ezali kaka ndenga apôtre Paul lobi na 1 Corinthiens 5 alobi impudicité za makasi na milieu na bino comme aujourd'hui ya lelo koma kutu pire koleka ba Corinthiens koleka kutu ba Corinthiens koleka kutu ba Corinthiens pire ngo za kutu makasi donc koleka kutu na Sodome et Gomorrhe. Ah bon? Pire so de nyatika na mari mi sam kutu ada bien papa ne va pas koluba mari di susute faut pas parler de mari papa parler de mari alors laissez les morts tranquilles parler de ceux qui sont vivants. Dieu n'est pas un Dieu des morts mais des vivants. Tout le monde est vivant. Ceux qui sont non des mauvais alors des mauvais balinga kapé conseil pesa kaka conseil akoboy natangi kaka kombo moko pe kotanga te na ndenge ya mabe natangi te ce frère là bandi carrière naye devant ba confrère moko na Maisha Park concert moko asalaki 5 ans il y a émission là. Moi j'étais là et les frères étaient invités. Aujourd'hui nazoka mwa ba scandale nenge zobim. J'ai dit aux frères, nabi frère, yokangai. Ces frères là yebi yango. Ah frère nan. Et on bin attend comme je lui ai dit frère. Pourquoi il refuse de me rencontrer? Pourquoi il refuse? Ayebi na yebi ses frères yokangai. Kozala lokola ba frère wana te bao ba liboso na yo ba sali ba succès na bango. Tu vois comment ils sont devenus bazumbongo na succès. Regarde comment ils sont devenus kozala lokola bango te yo lokolo zoya boy mupepe asik yo kozala likonzia okozala mutu ya génération moko boy ya ba chanteur mombazaka ko bisangai albi jiji komoni ba génération ba chanteur moko ekoya ba kozala d'abord ba frère en Christ. Ça c'est ce que Momba m'a dit une fois na bureau naï. Quand tout est là qui m'a parce nga naza kolobele na nazo poser ma question boye maman lina ngoya batu naye ya sainte sœur et maman ya sainte batu naye frère ya ngalala batu naye nazaki koyebisa eboye alobi génération ya ba frère moko ekoya chante bakozala d'abord des frères en Christ avant bakoma ba chante. Ça sera d'abord des frères. Kakandenge salaka kala série ba groupe de prière. Ba kozala ba frères nanu, des frères en Christ. Avant ba koma ba chante. Des frères en Christ. Et puis tant baba nakoyemba kaka na église pour la plupart na bango n'avait pas d'église. Ils chantaient comme ça en leur partout ba osala bambongo na bango. Voilà, j'ai dit frère, au kozala likonzi na bango even. Le frère n'a même pas écouté. Le frère n'a même pas écouté. Nayokibo, je lui avais dit. Keba, le frère n'a pas voulu. À qui d'autre n'a pas sa conseil? À qui d'autre? Si biso ne ba sabotaka biso. Ah longwa, asila, mais nous détenons la vérité belle. C'est nous qui devions aider ba chanter wan. Bon nyonso bazo asi. Papa, nengenini. Talanga na so bimisa album nanga, comment dois-je me comporter? Nakobi setika basi. Soki na mono na relation na basé. Yebaka ke Satan komina. Si tu vois que na ba relation na yo chante rozo yemba, il n'y a que des filles bazo ebele, Satan a déjà na yo. Kangango. Et je le dis ici. Tout frère chante. Azo yembela nzamba za album na ye. Amona kaka appelle ba téléphone ne kaka ba sœur. Tout na bango presque nyons. Très peu de frères ba benga ka bango, très peu de frères. Beaucoup de sœurs. Allô, frère, ma sépara nanzembo na yo. Allô, frère. Et lui, il est content là. Sœur, bonnie. Frère, sœur. Ozawa, azotu na tina sœur Ozawa. Le frère, c'est mon ami qu'on a la tout mon âme. Et le frère est content là, tout mon âme. C'est très bien, sœur. Mwana za nanga numéro nanga ngwana.
mususu ozwi yango ndenge nini te natalika na pochette ya CD ndenge nazwi yango baartiste balongolaka banimero na bango na bacd balongolaka yango aleve ça yango nde omema bango na kinduma makasi téléphone ya artiste il écrit là ozomona il écrit ozomona biso tant tozaki na raga le numéro n'était pas mon numéro à moi le numéro zaki ya télévision c'est comme quoi komoni bato nyonso a régi bazaki koyoka moi m'appelait à côté pembeni après ce qui artiste mo toyebani na ye tozaki na connaissance il pouvait m'appeler il pouvait m'appeler talo mon raga zalaki pratiquement presque ce que Molière ezako sala lelo c'est comme ça que j'étais pas nabis les gens appelaient tout le temps pour parler de tel Tobi ça va te vérifier tika to kende kotuna mais il faut mon certain comment ils étaient orgueilleux c'était orgueilleux orgueilleux moko na ndenga ko sakana te ser moko na producteur moko bazala ki ko bima mena e bisok mais sala ki somo et sala ki somo confrère moko ko misango na TV mais bimisa makelele penako et bimisa makelele to lobi mais qu'est-ce qui se passe donc ngai nazalaka personnellement très choqué quand je vois ça donc ndenge kaka na expliquer yo biloko wana nde tinda ba frère wana ba chante bakoka ko ba ko se gérer te ko se discipliner ndenge makomyo bi ko se discipliner ozana succès ozana mbongo na yo apprenez à vous discipliner bana ba cité bazala relation na yo non dès komoni ba komi ebele c'est fini yebaka ke satana a komi déjà pembeni yo zali pour kozwa biloko moko soki ekweli yo oza responsable mutakokotelo akozala te mutakokotelo oza te oza responsable eloko na subir conséquence wa. Merci beaucoup Jujika, c'est la fin de notre émission. Merci d'être venu. Je vous remercie. Votre numéro de contact. Et ça plus 243 85 152 79 31. Wana numéro nangai bobenga pour la critique na bino ndenge bo mesana. Bon, il y a souvent aussi ceux qui parlent parfois en mal, bon biso to mesana na biso, mais ce que nous avons dit, nous l'avons dit devant Dieu et devant les hommes. Pote batubai bake mabe kaka nenga apôtre Paul lobi na 1 Corinthiens 5 biso pe na tango na biso tozali ko dénoncer de la même manière. Mbote na mama nanga Dolphine Komesha mikolo na sako ko penza malamu te kimeza la no bisiko ozali Queen na Texas na États-Unis d'Amérique zambazala na yo Mestidi Missia mama malamu femme moderne Missia Fondation likolo na moni penda na sommet na forum non yoza likolo okomo mata apôtre Fezia Missia également bouche autorisée bisiko ozali en tout cas na sepeli petit nangai propre Sipidou pasteur Papi Moulaja merci vraiment takande na oningana kaka na banjo comprendre na Bible place ozali tala kaka na sala kaka exprès ka pona mona ke o mona ke vraiment ke no ekoma kinango tane na obouger kaka donc sepela na okaka misu seza ya somo kutu na sepeli pe na nzamba zongisa mipiku ebele bisika nyonso bozali kimia ezala na bino na banze na bosani mutu te pas komona ngayo kanisaka lisusu ngate opesaka nge susu mbote te mais bino nyonso nzamba zala na bino. Merci bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boto kwa Yesu soit merci na bino nyonso bolanda biso contact ya Jujika yango na se merci na bino nyonso bonzambe na bonzambe Yesu nde mosukisi on se trouve à la